Bahabitant ya ba commune lokola Kinsenso na Matete ba souffrir tango molayi na likambo etali route de la paix oyo et beba pendant plusieurs années. Talatina, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki ordre pour le lancement ya réhabilitation ya route de la paix. Une partie ya ba travaux et si ezali déjà avancé kaka ndenge bozali komona na bilili. Kasi parti mususu misala ezali bloqué suite ya ba espace tako esokipa pambate une partie ya ba habitants batonga bandako pembeni ya pont Matete bango bayiba espace ya l'État yango nde ezali à la base ya blocage ya misala ya route de la paix. Là na moko ya ba habitants o bavanda na Kinsenso. Ça fait longtemps depuis Congo et Banda Congo nzela oyo etikela ko salema te. Faveur eye pa mukonza mboko kwete makambo e salema nzela oyo basala malamu. Mais fi tant oyo ba pesaki na ba société mibale oyo adi construction na OVD kwete basala tronçon ya kolongwa po Matete ti ndenge ba ko continuer na basuki na awa ndenge ba pesaki kilométrage et puis ba ko continuer sima. Mais eloko ya mutu ya oyo toujours déplorer ça que bande kuno so basala construction anarchique ko banda po Matete ti o ya liboso awa batu wana basala construction ya mabe il fallait pas libérer bisiki wana la njela biso ya de la paix ba habitant ya po Matete bako sala réunion chaque samedi bazibongo bakongoli po basala blocage ezokutana ba habitant balingi bapanga ngo babuka te 1 mètre parce que l'état bike babuka 1 mètre espace pour que batu makolo baleka bango baza mutu makasi siko yo l'état comme ozali mutu oyo aza likolo mutu moko te aza likolo ya mibeko joie décision oya bobuka parce que ici pe mbula elingi ebanda siko ba travaux ngo osala quand ngai papa parti combattant ya IDPS na biboy.